Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali bongo Association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila Kabange. Pe association wana bandeko lelo nde ezalaki mokolo oyo tokolakisa bino babilili ndenge nini basalaki ba réunion na bango pe bapresentaki ba membre na bango ya association. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko, bino bato oyo bozali kozala nano na kati na silence, bino bato oyo bozali kosoutenir les rais bozali kobanga tala nzela ya mokuse oyo bino bokoki kolanda pe kocontacter président ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila, Monsieur Azasio Dio. Ezali facile pona ko contacter po ete c'est le moment oyo ete bato nyonso tu oyo bino bozalaki koloba na se kokumisa Joseph Kabila pe bozali koloba yango na se po ete bozalaki kobanga bato oyo babengi bango bakombata. Mais lelo oyo ndenge ezali wana bandeko, bato balobi ete balobaki trop na cc mais balingi sikoyo babima na silence pe bamibimisi deja balingi lisusu kozala na kati na silence te. Bandeko babolingo boyokaki mikolo elekaki toyebisaka bino ete Association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila Kabange bazali bato oyo babanda ba réunion na bango depuis kala. Uta meme tango ba makambo ezalaka nanu ya makambo ba combattant kosalaka ba marche na bango bazalaki kosala ba réunion na bango mena kati na coulisse. Mais sikoyo balobi ete ebongi malamu c'est le moment oyo biso tokomi bimisa po ete tolakisa ete tozali ko soutenir ba idée ya kitoko ya président Joseph Kabila Kabange kuna na Congo. Pe balobi ete jamais bakoki kotikala indifférent na ba situation ya boye. Po ete bango moko balobi ete baye kotala depuis 10 ans et depuis 32 ans oyo ya époque ya Mobutu babiloko bazali komona lelo batikalaka komona yango te. Pe batikalaka komona te bakonzi bakoka kozala na initiative ya kitoko pona koluka ndenge nini ya ko faire avancer mboka na biso. Pe bandeko ya association mosu oyo bazali na kati na lingomba wana mingi bakendeki na Kinshasa balobi ete non, bato bazali kokosa biso, bato mingi bazali koloba makambo ya Joseph Kabila libanda ya mboka bazali kokosa biso. Po ete balobi ete bamakambo bamoni bandimaka teke un jour na mboka na biso ekozala. Balobi ete na aéroport ya Njili soki okei liboso ezalaka ete okomona soko ye na babagage na yo
kaka bato bamemaka babagage nte bakomemela yo ti place okosala checking mpe ozwi mwa mbongo opesi bango. Me baye koloba ete lelo baye kokamwa na aéroport ya Njili depuis aéroport ya Njili ezala aéroport ya Njili batikalaka komona nanu bachariot to ememaka bakoli ya bato me balobi ete bake komona bachariot ndenge ezalaka na mikili ya poto. Mpe balobi bake komona lisusu baautomate ya bacash point ndenge ezalaka na mikili ya poto. Me balobi pourquoi bakotikala indifférent? Pourquoi bakoloba yango te? Yango na balobaki ete non. Na ndenge balobi ete mboka ezali kobongwa na malembe balobi bato oyo bazali koya awa bazali kolinga nde kolalisa biso pongi. Bazali kolinga nde kokosa biso. Yango na ete ezalaki mokolo oyo président Azasio Joe nde asiliaki ko présenter association na ye ba membre oyo bazali kuna na kati pe bazwaki initiative ya moto na moto azali koloba pe ezali teke makambo oyo ezalaki liboso ndenge ya koloba na sese po ete babanda ba réunion na bango depuis kala me babandaki kosala yango kaka na kati na en huis clos na ndenge na bango me sikoyo baye kotala balobi non soki bazali kosala boye ezali bazali kosala malamu te po ete wana bazali kosunga président de la république te. E bongi malamu balobi ete bamibimisa balakisa bayebisa na bato ete bino ntango bozali kolala pongi ezali na biso mpe baoyo tozali kosoutenir baide ya président de la république na oyo azali kosala na Congo yango na bazali kosenga na bandeko nyonso baoyo balingi korejoindre association na bango baya po ete bapesa mpe implice po ete mboka ekende liboso. Bandeko babolingo boyebi ete soki totali malamu lelo tosenga nzambe merci po ete bamakambo lelo tozali komona na mboka na biso tondimaka teke un jour bakonzi bakozala na bainitiative ya kitoko lelo tomona ndenge makambo ezali kotambola. Bato mingi bazali koloba ete Joseph Kabila asali 10 ans asali eloko te me bandeko bino ifo boyeba tango Joseph Kabila azwi bokonzi 5 ans passés a travaillé en un système à 1+4. Boyebi yango malamu. Pe boyebi ndenge nini bato wana bazalaki na pembeni bazalaki kotiela ye ba bâton sur les roues. Boyebi yango. Yango na tolobi boye. Bandeko babolingo. Il faut boyeba te. Ngai nazali koyebisa bino mama Rosalie. Ebongi na biso tozala mayele. Tala tango bato wana baye kosala vote bavote Joseph Kabila tango aye koleka bomoni 5 ans na lokola azalaki libre tala ndenge atongi mboka yango na bakongole ifo toyebaka tozalaka na mémoire courte te bandeko bomoni bino moko ndenge atongi mboka na 5 ans kaka botala ndenge bakambo asasali ebongo soki bapesi ye tobakiseli lisusu mikolo me kozala somo mbala liboso tomona un président azali kopense na mboka na ye po azali kopense ke mboka na biso mpe ekoma lokola bamboka ya poto alors ke bato bavandeli biso lelo oyo lelo bakomi kolakisa biso politiki ya sika ntango ozali kotala bamitu yango kaka bamitu oyo ezalaka kuna na Congo oyo bagéraka mboka na biso oyo babomaka mboka na biso lelo bakomi kolakisa biso ete ndenge nini bango bakoki kosala po bachange mboka na biso kokamwa bandeko wana nyonso to ezali ete tango baye komona Joseph Kabila memeli bakongole baide ya kitoko peuple akomi kolinga Joseph Kabila bakomi koya na makambo ya lokuta o azali mwana mboka te o boyeboye lelo oyo bandeko baprofesseur babimi ebele oyo na poto oyo bazali kotalisa bato ndenge nini bakonzi mosusu ya Congo bazali bana ya mboka te okomona mpe bazali kotombola mongongo mpona koloba ete Kengo Wadondo azali mwana ya mboka te me bandeko tango ba mobutiste oyo bazali koloba ete Kengo Wadondo azali congolais te me tango tata na bango Mobutu bandaki kosala na Kengo Wadondo asali na ye bambula mpe asali occupé baposte ya minene ya premier ministre mpona nini bayebisaki na bakongolais te botala makambo Mobutu azali kosala atieli biso Kengo Wadondo na tete ya lingomba na tete ya gouvernement mpona nini balobaki yango te tango wana ezalaki bien lokola bazalaki kolia
ndenge loba pasteur mukuna wana lokola beefsteak ezalaki baza kolia wana likambo te moto na moto asala ndenge alingi lokola babotoli bango beefsteak nde problème nyonso to esika ebandeli bandeko tozala mayele na kotalisa bino lisusu eloko moko oyo ezali kolakisa ete meme papa Etienne Tshisekedi azali na ye kaka Mobutu akufi me Mobutu mosusu atikali mpo na nini tango papa Etienne Tshisekedi azalaka na tango ya deuxième république tango bato bakomaki mpenza na posa bazali lisusu na posa ya Mobutu te babaye ekomaki na moment moko bapeuple babisi papa Etienne Tshisekedi biso tozali pre meme ya kosala cotisation po ete tosala te bamilitaire IDPS basimba mpe baminduki po ete tobenga na Mobutu boyebi réponse apesaka bacombatant ya IDPS oh non IDPS ezali parti ya violence te mais lelo oyo bandeko ye papa Etienne Tshisekedi abosani bamaloba na ye alobaka lelo nde siko andimi kosimba baminduki lelo nde andimi kokopere na bamercenaire mpo na kosala GRCC oyo azali kosala oyo bato mosusu bazali kocomprendre te bazali koloba me ndenge nini papa Etienne Tshisekedi baninga bazali kosala élection kuna na kati ya Congo ye azali kobaluka me boyebi te bageni nazobeta na sese me na minute oyo ndenge azali bandeko boyebaka yango ete azali korecevoir triple nalobi yango bien triple de clé ya anaconda asi a recevoir yango peto ye ayebaka ete bageni nyonso tu bazali kosala na sese bamakambo nyonso tu azali kosala aleki moto moko te mayele mais ayebaka ete ye soki azali kokanisa ete aleki Joseph Kabila na mayele tango mosusu ndenge balobaka ete moto ya mayele nde apesaka moto oyo bamonaka zoba nde mayele tango mosusu na minute oyo biso nde sikoyo toleki ye mayele me ye azali koyeba te asala na ye kaka bisala asala azali kosala me akokoma esika moko tango anaconda akosere mpenza bien nde esika akoluka souffle bandeko nalobi moke me nalobi mingi bandeko babolingo naye kozonga lisusu mpona bandeko oyo ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila bandeko oyo babanda kosoutenir baide ya Joseph Kabila banda kala pe bazali na barapport na bango ntango baninga na bango mosusu bakendeke na Congo bazali komona baevre ya Joseph Kabila nde balobaki nde bandeko président na biso tokoki kotika ye boye te tokoki kozala kaka bato te tolobaka na CCA tolingi président alors que banguna na ye bazali kose manifester koloba n'importe quoi sikoyo mokili ezali komona neti on dirait que président Joseph Kabila peuple nyonso alingi ye te nzoka nde awa na libanda ya mboka biso mpe badiaspora congolaise oyo tolingi ye tozali mpe ebele yango ete association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila balobaki ete jamais bakotikala indifférent pe batelemi balobi ete il faut bapesa maboko na Joseph Kabila kabange po ete mboka ekende liboso pe balobi ete il faut babanda kosala ba réunion pe bazali kosenga na bandeko nyonso tu oyo bazalaki na kati na kobanga bazali na kati na silence ba rejoindre bango na kati na parti na bango po ete oyo komi moment oyo balobi ete bango batelemi po ete ba soutenir Joseph Kabila kabange moto nyonso tu il faut amona pe balobi ete bandeko bolongola kobanga eloko moko ekoki kosalama te po ete ndenge ezali wana association ezali bien protégé ezali enregistré et puis ya bakonzi ya France moto nyonso tu ya kati ya association na soki bameki kosala ye likambo bayebaka ete bakolandela ba opposant congolais nyonso tu oyo bazali kokamba bakuluna ya poto to bacombattant oyo bazali kolinga kosala n'importe quoi pe ndenge ezali wana association oyo moto nyonso tu to congolais nyonso tu azali na kati bandeko boyebaka ete azali congolais oyo ete vi na ye bazali kotala yango de pe soki azwi kaka problème bayebaka bayebi bato nini oyo bakolandela oyo basi babimisa babilongi oyo babanda koloba ete soki bato bo basali boto kosala bango mabe ndenge bamesana koloba balobi ete ndenge ezali wana ekozala mbala oyo opesi mbwa boyi po ete balobi ete
ete bazalaki na kati na molili to me bamoni ete bato oyo bakongole mosusu makambo bazali kosala ezali yango te yango na balobi ete bango babimi na kati na molili po ete basoutenir baide ya Joseph Kabila Kabange pe bapesa ye maboko bapesa implice na mboka ekende liboso po ete baye kokonstate baopposant congolais ebele bazali awa na poto kaka koloba bafrançais milai kotalisa bato ndenge nini politike ya Congo ekoki kochange me basalaka mpe eloko moko te batikala kaka bato ya bafrançais kolataka bakazaka liboso ya bakamera po ete mokili emona bango bazali kosala eloko te yango balobaki ete bango bakotelema mpona kosoutenir Joseph Kabila Kabange po ete Joseph Kabila azali président oyo maloba moke misala ezali komona na pe bamoni baeffort nini azali kosala na mboka na biso oyo bakonzi ya ntango ya deuxième république bamonisaka biso yango te yango balobi ete na ntango oyo bango bakoki kotikala boye te bazali kopesa maboko na Joseph Kabila Kabange pe na ntango oyo tozali kopresente bino image oyo ewutaki epai ya bandeko ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila Kabange balobi ete bango bazali na kati ya initiative lolenge moko na président de la république pe balobi ete bazali prêt ya kopesa ye maboko po ete batalisa ndenge nini na mokili ete bango bazali kosepela lelo ndenge mboka na biso bandi kose transforme pe mboka na biso ekomi kozwa elongi ya sika pe balobi ete il faut basoutenir Joseph Kabila Kabange na kati na force nyonso po ete baninga mosusu pe oyo bazalaka na likanisi wana bazwa pe courage po na korejoindre bango po ete eloko yango esala force po ete lobi mboka ekende liboso po ete oyo bango bazali kosala balobi ete bazali kosala yango mpo na mboka me bazali kosala yango teke mpo na individu ndenge bato mosusu bamesana kokanisa bazali kosala yango mpo na mboka Congo po ete bamoni ete Joseph Kabila azali kosala mpo na baintere ya mboka Congo yango balobi ete na kati na ide wana bango pe balobi ete bakoleka na kati wana po ete bameka kopesa pe implice na bango po ete mboka ekende liboso na ntango oyo na kosenga na papa Botamba kuna na régie ameka kotiela biso babilili na oyo etali ndenge nini bandeko ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila basalaki baréunion na bango pe bapesaki bamakanisi na bango bamama balobaki bapapa pe balobaki ezalaki kitoko mingi bandeko mpona kotalisa ete bino bato bozali nanu na kati na molili bobima ntango yango oyo po ete oyo ezali lisusu ntango ya kotikela bato oyo bazali kodistraire biso na poto tante po ete tozali nde na besoin ete mboka na biso etongama mpe mboka na biso ekende liboso na ntango oyo na kosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso babilili ya bandeko oyo bazali kosoutenir baide ya Joseph Kabila Kabange pe bakonzi nyonso ya Congo ya gouvernement ya mboka botiela biso babilili mpona kotalisa ndenge nini bapesaki badéclaration na bango baimage s'il vous plaît. Donc pour na makambo azosala na mboka malamu quoi yango biso toye po to assister na réunion to pesa pe ba nouvelle o biso tozosala awa soutien na biso po na mboka na misala malamu ezosalama. Ndeko tokomi koyoka na mboka France na poto na diaspora congolaise dingomba na bino na yokuta bino bosangani okoko expliquer biso yo zali na kata ya ngomba ko yo biso ngomba mpeza nini. Merci mingi na motuna ndeko journaliste ngai kombo na ngai ezali monsieur Joe Aziaso nazali bongo président coordinateur national na kati ya association RCJK oyo ilingi koloba association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila Kabange. Ils allaient parti politique. Ils allaient parti politique té, ils allaient association. Bosali yango pour la élection, to bosali yango pour la. Oko exception mo muke. To sali yango kaka pour la élection té, biso to sanganaka depuis kala awa nakati ya mboka France. To sala ka ba séance ya réunion mbala mingi
mais tous ali reconnu en France depuis le 30 mai 2011. Namoni na kati ya ba idée na bino na combo ya association na bino bobi soutien aux idées ya président Joseph Kabila. Ba idée ni bozali ko soutenir pour na Joseph Kabila. Ba 5 chantiers to ba makamsu pezali. Toza ko soutenir yé na makanisi na yenye surtout na ba idée na yenye surtout na 5 chantiers pe eza na kati. Association oyo tozali na ba membre ebele oyo bakendaka Kinshasa basala pe ba voyage na kati ya mboka ya RDC toza komona évolution na ndenge tozalaka kala. Son excellence monsieur le président Joseph Kabila yé mon côté il faut to soutenir yé na ba démarche oyo ya azali kosala po mboka na biso e mataliboso. Ba exemple ezali ebele mais na kopesa yo 2 ou 3 exemples seulement. Tango yakala tomonaka ba opérateur économique ba kendaka mais lelo ba bandi kozonga ba banque et bandi kozonga lelo ekomi au voyager okomi na kati ya mboka na biso oza na carte bleue na yo okomoni pe distributeur automatique mais tango akala ezalaki te oza komona eza évolution eza un pas et si les inzalate ba banque ndenge na ebisio et bandi kozonga malembe banque ba opérateur économique ba bandi kozonga malembe ezali évolution ezali pas na kati ya mboka ndenge na lobi na oke olobi makambo ya nzala toyebi ki nzala ezali mais malembe et puis il faut ebango que son excellence monsieur le président Joseph Kabila Kabange azam magicien te oyo akoya na baguette magique abeti na kati ya RD Congo makambo nyonso tout lelo kaka ebongi non soki oboti mwana wana il faut angoloma mwana wana il faut atambola soki atie premier pas leki liboso na ye obandi kobenga mwana apo atia deuxième pas atia troisième pas et puis mwana abanda kokima mbangu ndenge mokonzi ya mboka na biso asi atie premier pas. Donc il faut topesa ye maboko to soutenir ye lokola archijika association oyo toza ko soutenir ye pour atia deuxième pas troisième pas mpomboka etombama. Donc vous allez soutenir ye na pour l'élection. To ko soutenir ye ti na ba élection na ndenge akolonga. Association oyo kozala toujours simana ye. Oui que na mboko to fandi abo bande comme suba tena ba idée contraire na bino au moins te ko luka nungu na kati ya mboko ndeko soki oboti bana mibale bana misatu bana mine na kati ya ndako bana nyoto bakoza na makanisi moko te bandeko wana baza bandeko na biso toza biso nyoto bana libota moko mais toza na makanisi différent et lo koza plus important baya na makanisi na bango tokutami na table moko to discuter to partager ba idée tozui oya malamu nyonso pona kotombola mboka na biso RD Congo. Inutile ya kuwelana kosala ba échange ya ba parole na ndenge ya mabe kosala ba critique ya kofinga ba autorité ya mboka. Déjà biso toza na libanda ya mboka soki toza kofinga ba autorité ya mboka na biso ba opérateur économique tango bazomona bino moko bozo kofinga mboka na bino bozo critiquer yango mais mutu akoya na mbongo na ndenge ni pa changu na mboko a investir tozana ba problème na biso o eza ya biso to kosolola yango entre biso mais to tika kofinga ba autorité ya mboka na biso na mboka mopaya parce que soki to landi sous Bible lobi na biso toute autorité vient de Dieu mais soki biso tozo défier ba autorité ya mboka na biso ozu caméra na yo okeyo bandi kofinga mais ndenge na lobika kake mopaya oyo aza na mbongo alinga aya ko investir tango azomona ba image na koya te ndeko tango bozo sala ngo na makanisi na bino bozo zila mo eloko te ndeko journaliste bino nde bopesaka ba polémique na kati ya évolution ya mboka oyo awa
tolingi polémique te toza poser la paix eloko moko te parce que to bandi ndenge na lobaki no depuis liboso to kutanaka depuis kala. Est-ce que soko kena depuis la tête du gouvernement juste en affaire nango moto ayebi biso a azalité tozoko sala ngo na conscience patriotique motema na biso ndezo tinda pona mboka na biso ebonga yango tozoko sangana tozoko sala likambo oyo lokola na ozong felo motuna est-ce que bandeko na biso oyo baza na makanisi moko na biso te basala ka ba marche bazo organiser pe ba conférence débat je pense na ndenge na bango. Est-ce que opposition ya Kinshasa etine la bango bongo pa basa makambo wana? Je pense pas na yebite mais je ne pense pas. J'en assure que ba initiative na bango pe conscience na bango moko ndezo tinda bango basala bongo. Message ne continue la bande concernant le contraire na bino. Message ezali boso tozali bana ya libota moko to pesa na maboko to tika ba violence to sangana to pesa na ba idée ya mpona totombola mboka na biso baya to ya to pesa na ba idée ba mo kati na biso. Le message ne ko pesa ndeko alingi par exemple ko rejoindre ngoma na bino. Ndeko oyo alingi ko rejoindre lingomba na biso akende na site internet www.zoomel1000.com akozwa ba coordonnées na biso nyoso tu abenga biso aya a s'adhérer na kati association oyo aya na ba idée na ye nyoso tu azanango to sangisa ba idée pona toto na biso na tiko mo moke pona tala su bande gonda libanda atuna mituna monsieur na bande ko na kozongela aussi. Merci mingi ndeko journaliste. Ndeko bonjour. Bonjour journaliste. Tout le monde peut y na réunion. Yo zanani. Voilà, ça chargé à communication extérieure et à association d'ailleurs donc c'est vraiment ça circuit on a bien oui pour naïe juste couper ça rapport na président parce que lobby tous allés à réunion à Marseille et on a gardé aussi ça toujours pour travailler toujours école bon messieurs les journalistes j'espère que on a vraiment on a trop fatigué on a préféré de la 4 jours et puis tout ça la continuité à Masolo na biso par rapport ya mitu na les on a zongé le susu olobi outi ipa mususu okoye biso samoni non. En fait, depuis Tobanda, association des ressortissants congolais pour le soutien du président Joseph Kabila Kabange, toza vraiment, personnellement, moi, naza vraiment la misala ébélé à Kosala. Donc, c'est-à-dire, toza la cellule par-ci par-là pour toujours colober la association Nabiso. Donc, en plus de ça, naza toujours à cheval. Donc, Europe, Afrique, donc nazo tamboulé belé par rapport, il y a association Nabiso. Donc, il y a un moment qui est netilelo, na uti kokoma et koya kopé sa rapport, na président par rapport, il y a où les kaki lobby na Marseille pour na kokuta na bandeko pe basala kapé to kendogona ko solo toujours pour na même objectif ba idée au tozana. Message nous allez pas on peut ça bandeko ba linko ko rejoindre bino. Déjà message na ngai na ko lobango na linga lepi na lobango na Kikongo puisque une association toza vraiment ba etni nyonso eza na kati association donc appel na nga d'abord na ko lancer na ba mpanya nyonso ki na Ulanda na minute ya nous autres bakino voilà qui salve na kusalama. Alors nous mpanya beno Thierry Makila muna kubokila beno kuiza to sangana enfin que to sala kisalu samuna avancement ya bois la beto qui est Congo qui est connu au monde quoi malgré la situation actuelle mais tout fait sangana samuna ku avancement ya bois la Congo donc d'accord bonjour. Bonjour papa journaliste. Dans mon aussi ici réunion, est-ce que vous avez sabiso yo zalina na kata association yo. Vous avez sabiso l'objectif na bino ni association. Nazali ko se présenter ngai kombo na ngai Papi Mulumba ko nazali porte-parole na kata association oyo. Kombo ya association ezali association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Kabila Kabange. Akoyebi sabino lelo ndenge ezali oye. Tozali awa toye ko sangana lelo awa en tant que ba congolais nyonso nde to sangani
tosangani mingi pona ba idée ya malamu oyo ya président na biso Joseph Kabila Kabange azali kosala. Yango ngai liboso na bino nazali membre ya kati ya association nazali ko lancer plus appel na ngai ya bandeko nyonso oyo bazali na kati ya France. Cellule ezali awa place ngai porte-parole nazali ko yebisabino tozali ko benga bandeko nyonso bazali na kati ya France ba congolais o nyonso ya France ya Paris baya ko s'adhérer pour te soutenir ba idée ya malamu oyo tozali ko mona papa Kabila oyo azali ko sala na kati ya mboka na biso. Leo mina kwa mbele yenu batoto yo ya Kongo mina kwa mbele yenu kumiambia sema tukwe leo tuchangane si wote watoto wote wa Kongomani tuchangane si wote njo tubambe Kongomani yetu tuende nayo mbele sana. Vile tukuna kiongozi wetu tukuna rais Joseph Kabila mbele ule ashakubamba mambo yote tukunenda nayo mbele yeko mbele yetu shi wote watoto wa Kongomani. Lelo njimulo kunwambila lelo wa malu wa mfumu wetu Joseph Kabila Kabange mwina mfumu wa Kongo mushima wa bantu bonsu baji Kongo ne baji kumputu. Lelo tubasomba mweu wa ide yenda ya mimpa ije wenza kuchinsansa kati njimbi kila bana bonsu ba mu Kongo baji luseka baji kumputu mu français mu balwa tumonana na abu bwa malu mimpa aji kuchinsansa aji papa Kabila Kabange weza bana bonsu ba mu Kongo njinu ambilanyi bibikela to soutenir ide yenda ya mimpa ije yewenza kuchinsansa bwalu yeki mfumu wetu tete bonsu. Merci. Ngai nazali trésorier na kati association na biso oyo alobaka boye association oyo ezaka mpona bapapa te eza mpe biso mama tozali mpona kosoutenir papa na biso Joseph Kabila Kabange mpona misala ekende liboso. Kote papa journaliste ngai touti kosisa réunion kuti nakomi kokende ta ndenge osurprendre nga touti réunion na biso tozali wana tozali ba mama toza wana mpona kosoutenir ba idée ya papa mokonzi na biso ya mboka président Joseph Kabila Kabange na misala oyo ya malamu tomoni eza kosalama na mboka na biso. Donc biso toza wana toza ko lancer appel na biso koloba association na biso oyo eza kaka ba papa te mais ezali pe ba mama. Donc toza ko benga pe ba mama pe mususu baya ko rejoindre biso pona avancement ya mboka na biso. Donc oyo biso toza ko sala ezali pona avancement ya mboka na biso. Tolingi mboka na biso etongama, tolingi mboka na biso ekende liboso, tolingi mboka na biso ezala malamu ndenge toza komona pe awa na mboka ya bapaya bisika oyo biso tozali. Donc posa na biso ezali kaka ko soutenir ba idée ya président na biso Joseph Kabila Kabange pona avancement ya mboka na biso Congo. Bandiko babolingo na bazi ete bino moko bouti kolanda na babilili pe bouti komona ndenge nini bandeko ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila ndenge nini bauti ko sala présentation na bango ndenge nini pe bauti koloba bandeko na bazi ete bino ba congolais oyo bozali na ba idée ya malamu pona ko soutenir Joseph Kabila c'est mitango yango yo ya ko s'adhérer na katina bandeko oyo bazali kuna na France oyo balingi kemboka ekende liboso kaka ndenge balobi ete soki bolingi ko contacter bango bokoki pe ko komela biso à partir ya email adresse na biso ya Zoomel 1000 soki bokomeli biso toko faire entrer bino en contact directement na bango pe na moni ete toko sala système moko oyo ete ekozala toko senga na bandeko ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila toko senga na président Azasio Jo soki moyen koki kozala bokoki pe kosala liste na bino ya adhération à partir ya internet pona bato bakoki kozala pe mosika bakoki kobanda pe ko s'enregistrer à partir ya internet mbala moko tango moto a s'enregistrer ekei mbala moko ti epai na bino
Donc il faut vous en liste oyo, donc liste oyo et qu'on a lokola fiche d'adhération oyo bato nyonso tout à partir internet pour bato mosusu pe bazana bamboka mosusu oyo bakoki kozala na kati na baide na bino bazala ata bazali na distance mais bazali pe ko participer elongo na bino ko pesa bino pe ba makanisi ya malamu mais bazali ba membre na kati mais à distance yango il faut que ça eloko wana ezala partie internet soki pe moyen kozala biso bato ya radio Zoomel 1000 toko aider bino pona système wana toko ko sala ngo à partir ya radio na biso to sali yango pour être to protéger yango bien pona bato oya mitema mabe o balinga ko détruire ba page ya bato à partir internet biso toko ko sala yango awa na kombo association na bino pe tango bato bazali ko mona yango soki moto asepeli akomi kombo na yeba nini ala pri wana bino bozali komona yango directement mais biso moko to saleli bino pour être ezala bien protégé pour être bato mosusu tango ko tie eloko na yebo bamoni yango lokola bayebi ete ezali mpona bolingi ko soutenir ba idée ya président de la république ale bakozwa yango komona ba détruire yango batindi virus mais biso tozali na ba programme oyo ezali bien protégé bien ndeko wana ta ndenge nini moto asali ndenge nini ndeko akokoka eloko te po ete oyo ezali programme moko oyo ezali mieux protégé na niveau ya ba sécurité ya makambo etali internet awa na Allemagne ndeko wana ezalaka pasi mingi po ete omeka kobebisa yango bandeko babolingo na banzi ete oyo na utai kolobela bino na oyo etali bandeko ya association bomoni bino moko ndenge nini bandeko bazali kobota courage mpona kobibimisa mpona kolakisa ete ndenge nini bazali kosoutenir Joseph Kabila Kabange ndeko yo pe oyo lingaka Joseph Kabila ozali kozela nini tango yango oyo lokola baninga basi batelemi pe babimimisi yo ozali kozela nini ozali kozela kaka po ete lobi tango komona ete baninga lobi babandi kosala mwa baactivité bino bozalaka wana komona babandi koloba tala bango balie mbongo ok tango bango bazali kozwa baide mpona kopesa implice mpona mboka bino bozali kozala na behésitation tango yango oyo bo rejoindre baninga po ete bosimba na bozala force oyo ekosala ete mboka ekende liboso po ete bopesa baide pe ya Joseph Kabila ndenge toyebisi bino bandeko babolingo bozala bato oyo bolakisa na mokili ete bolingi mboka mais botikala kaka bato oyo ya kozala kidiba te po ete tango nzambe bandaki koyebisa Noé tonga masuwa tango nzambe tongi masuwa bato babandaki koya bazali koseka oyo lisusu bazali kosala nini libome bandi ete baza koseka nzambe Noé azali koloba ete bobongama po ete ndenge ezali wana masuwa soki esili tokokota biso nyonso mpo nzambe akonokisa mbula bato bazali kokende baza koseka Noé eloko nini oyo ye moto azali kosala ayebi teke ndenge ezali wana monde ezali kaka monde basuccès ya mokili ekokontinue nango kaka ye makambo nini azali kosala bato mosusu balobi abandi liboma me bandeko babolingo mokolo oyo nde mbula ebandaki nde bato bayaki kocomprendre leta oyo bango babandaki kopakata po ete baya kokota na bato ekomaki retard no asakangi bato no akangi masuwa bakomi koganga no afungola tala biso oto me ekomaki retard ndenge moko ntango yango tozali koyebisa bino ndeko tika kolala pongi rejoindre association de ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila bon rejoindre bango mais tokoyebisa na moto oyo ayebi ete azali espion oyo alobi ete nakende na association na nasala neti membre mpo nameka kofile bango ndeko ozali komikosa po ete makambo oyo ezali makambo ya vie ya mboka soki osali erreur ozali kolinga kosala baje na yo ndeko yo moko nde okoregrete oyo tozali deja tozali koyebisa bino yo moko nde okoregrete komeka kotia mosapi na moto te po ete soki olingi oya po ete omeka kosala likambo na kati ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila soki olingi oya komeka mosapi na moto yo moko nde okopesa sango mpe bato bakoloba yango mpe ekokomama na bainternet soki olingi osoutenir mboka yaka na ndenge ya malamu mais soki olingi na ndenge ya koya na ndenge ya bafilature mpo osala n'importe quoi ndeko yo nde okosuka
papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge mama Rosalie ya uti koloba. Vraiment tozali ko féliciter bandeko ya Association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila et surtout tozali ko pesa bambote mingi na président na bango Azasio Joe. Monsieur Azasio Joe tozali ko remercier mingi pona mosala makasi osili ko sala pe mosala ya courage oyo bozali ko sala na kati na association po ete association oyo biso tozali ko témoigner po ete ezali loko moko ebanda kala mais bazalaki ko travailler kaka ko travailler mais lelo oyo nde ezalaki moment oyo il fallait bami bimisa bandeko tango bato mosusu bazali ko sala babiloko ya boye mingi bazali ko kanisa da basali yango te bandeko oyo biso bato biso comme ngai papa Roger nazali ko témoigner yango bazali bato oyo babanda ba idée na bango banda kala bandeko nyonso to bino bomoni to présentaki bino bazali babanda yango banda kala pe to banda ko solola na bango banda kala babanda ko travailler kaka pona ko soutenir ba idée ba kendeke pe ba Kinshasa bazongaka pe bango moko bazali ko mona ba makambo nini ezali ko salama ndelelo oyo balobaki non soki penza to lingi président na biso pourquoi tokoki ko bima na silence te pourquoi tokotika la kaka na kati dans l'ombre balobaki ete non bakotika la boete il faut balakisa ete bakoki kozala indifférente vis-à-vis ya président de la République yango balobi ete président de la République Joseph Kabila Kabange il faut ayeba yango ete awa na libanda ya mboka ezali pe na bato oyo bazali ko soutenir ye yango na balobaki ete mais soki totikali kaka na kati na molili koloba ete tozali ko soutenir président Joseph Kabila ndenge nini bakonzi ya mboka bakoyeba ete président na biso pe azali na bato ana libando bazali ko soutenir ye pe balingi ko pesa implice na mboka yango na balobaki il faut bami bimisa nde babandi ko bima bandeko kala mingi te bokomona pe bandeko ya Suisse bakotindela biso ba vidéo o bazali ko soutenir Joseph Kabila Kabange to ko présenter bino yango bandeko pe ya Allemagne bokomona yango bandeko pe ya Belgique to bokomona yango donc bandeko partout o nyonso tout bazali ko soutenir président Joseph Kabila bokomona bango ndenge bakobima na kati na molili pe bakomi monisa po ete balobi ete tant oyo ezali susu temps ya kosala baseki te balingi ete mboka ekende liboso ntango bango bazali koloba ete ntango bazali kosala bamakambo to kosala bamakambo na ndenge te na molili bato bamona bango te ezali neti bazali kotia mboka na biso na kati na mbeba sans le savoir yango na balobi ete il faut babima mpo ekolakisa ete bango balingi ete batonga mboka bapesa implice mpo na Joseph Kabila Kabange ndeko tango yango yo tozali koloba malamu tango yango yo ndeko yo moto soutenaka Joseph Kabila lakisa ete na mayelo yaki kozwa na poto ezala na Amérique olingi kopesa implice pona nini na ba idée kitoko bandeko bazui tala lokola association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila bandeko o lelo tango association na bango ndenge bazui ba makanisi ya ndenge bazali kosala bakoki pe kosala requête na bango balobi bon président de la République tala biso tozali na babiloko boye tolingi tokende kopesa implice na mboka mais problème ezali kosala boye tozali na problème ya douane tolingi botela biso likambo kote ya douane boye po ete tozala na facilité tozali na besoin ke biloko mingi tozali yango tokotisa na mboka po tokende kopesa implice mais ndeko voilà ba idée oyo Joseph Kabila Kabange azali koluka nde batu ya boye Joseph Kabila Kabange azali koluka bato te bazali kosala kivoyu pona kolakisa ete bango nde bazali ba vrai gangster ya ba congolais te Joseph Kabila azali koluka bato bazali na ba idée ya kitoko bato bakoki kopesa makanisi ya kitoko pona mboka ndenge tomoni bandeko ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila oyo baye ko se plonger na kati na ba idée kitoko ba moni chef de l'état azali ko sala na mboka bango balobi bakotika la indifférente pe tala bango wana balobi il faut ba pesa un plus yango na balobi ete ndeko tango bandeko mosusu tobelela kaka na poto na Congo kuna biso ba diaspora to ko sala mo eloko moko tata ba mituka to tinda po ete douane les achers mais bandeko tango ye moko président de la République azali komona ke biso tosili kozwa initiative ya kitoko tolingi penza ko se contribuer pona mboka yo kanisi président de la République
akozanga kobeta loboko likolo ya mesa po aloba ete bon nalingi kopesa faveur na bana ya diaspora congolaise po ete bango pe oyo balingi kopesa implice na mboka tala douane boyeboye oyo azali na babiloko ne akoki koyanda yango soki ekomi tala nde tokoki kosala boyeboyeboye tout wana nyonso tu ezali bamakanisi ya malamu po ete Joseph Kabila azali na besoin te tosimbana tosangana totonga mboka mais jusqu'à présent baopposant ebele bazali kolinga kolakisa biso kaka esprit ya mabe ya kikuluna ya ndenge nini ya kosala bamakambo ya mabe alors que moment oyo tozali su na moment te ya kobebisa tant na biso pona kosala bamakambo ezanga tina tant oyo ezali tant il faut to se rattraper po ete totonga mboka na biso olobaka yango ntango nyonso Angola bazwaka baguerre Rwanda pe bazwaka ba problème oyo ya ba génocide boyebi yango mais totikali komona te Rwanda Angola batika koloba ete lokola biso kuna na Angola tozwaka ba guerre ba décennie na ba décennie lelo la telle ndenge sa vie pi akufi soki ba yipsi biso ke totonga mboka te po ete tozolela nanu ba mort oyo bakufa ebele mais bangolais bango basimbani bazali kotonga mboka soko ke na Rwanda bandeko balobi ba Rwandais baza kotonga mboka na bango okondima te tala pona nini biso ba Congolais tozali kotika la sima yango tozali ko féliciter bandeko ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila pe to sengi na bino courage bokende se liboso na ebiete bokokoma pe nzambe akosunga bino pe tango nyonso to tozali ko senga ite bosalaka tango bozali kosala ba réunion na bino bosanaka te ba image bozali kotindela biso po ete to faire pasaka yango wana ezali lokola message pona kolakisa pe na ba congolais oyo bazali kuna na Congo awa na poto ezali kaka na ba voyou te oyo bato mosusu ndenge bazali kokanisa ke ba voyou nde bakomi na poto bakomi kobeta bato banini te wana nyonso kozala pona kolakisa ete bamona ete na poto pe ezali na bato oyo bazali kosoutenir pouvoir en place oyo balingi kompesa implice po ete bamoni ete baide ya gouvernement na biso ezali malamu yango ete to remercier mingi bandeko oyo ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila na kati na initiative ya président na bango Azasio Jo topesi bino bambote ya mingi pe toyebi ete ba réunion na bino pe ba programme na bino tango boko banda ko sala yango bobosanaka te ba image il faut botindelaka biso po ete tozalaka toujours ko passer message boye baka yango ete Joseph Kabila kozala indifférent te na bato nyonso tu oyo bazali kolinga ko soutenir ko pesa implice po na mboka pe litambo oyo meme oyo etali badouane bamakambo ndenge na ndenge na banzi ete soki lelo Joseph Kabila akoloba atala yango po ete aye komona lokola lisanga lokola association des ressortissants congolais de soutien de Joseph Kabila et l'association mosusu esalami bazali ko soutenir Joseph Kabila et Joseph Kabila akozala zanga kozala indifférente na ba diaspora congolaise oyo bazali awa na libanda ya mboka parce que bandeko oyo bazali na ba idée ya malamu bazali na ba idée ya kitoko nde bandeko oyo bazali kolinga bapesa implice na bango pona mboka pe ndenge ezali na ndeko tango yango tozali koloba yo moto lingi kopesa implice pona mboka yo moto lingi ko soutenir ba idée ya président de la république tango yango yo tolobi malamu masuwa ezali ya kofungwa pona moto nyonso oyo ezali lokola masuwa ya Noé te tango subo koloba ete na moment moko kokangama te masuwa ezali kaka ya kofungwama tant que Joseph Kabila azali na bokonzi masuwa ezali ko ya kofungwama pona moto nyonso tu moni ete akopesa implice parce que masuwa ya Noé komaki na moment moko ekangamaki mais Joseph Kabila alobi ke masuwa oyo ye a lobby na biso ba diaspora to pesa implice na mboka alobi masuwa na ye ezali ya kofungwama congolais nyonso to akoyeba ete na salaki erreur na lingi lelo na soutenir idée ya mboka Joseph Kabila azali prêt ya koyamba yo pe azali prêt ya ko soutenir ba diaspora congolaise oyo ba lingi kopesa maboko pona mboka. Voilà oyo tokoki koyebisa bino bandeko ebongi malamu bo salama yele tant oyo ezali tant malamu pona koyeba ndenge nini ya kotonga mboka na biso mais tokeba na ba distraction po ete ndenge ezali wana bandeko mingi bazali ko distraire bato mais bato mingi bazali ko comprendre te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango pona koyebisa bino yango wana pona bandeko oyo balingi ko rejoindre
association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila bakoki pe kokomela biso na email adresse na biso pe bakoki pe mbala moko tango mosusu kozwa contact direct na bandeko wana oyo ya association ko contacter président na bango Azasio Jo oyo azali prêt ya kopesa bino ba donner ndenge nini boko kosala pona kosadere na kati na association na bango pe ndenge ezali wana bandeko ba bolingo tozali koyebisa na bino ete tokosolola na président ya association oyo po ete bafacilite na bato mosusu oyo bazali à distance oyo balingi kosoutenir Joseph Kabila parti à distance na nzela ya association oyo tokosala fiche d'adhération à partir ya internet oyo kobanda kozala ete moto apesi kombo na ye na bamakambo nyonso pe akomi yango wana a partir internet tokoyeba déjà ke moto boye asadere na kati ya parti boye pe bato ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila bakobanda déjà komona bato bazali kosadere a partir ya à distance pona kozala ba membre wana nyonso tu bandeko tango yango tozali koloba ete masuwa ezali ya kofungwama pona moto nyonso po biso bato tolingi kosoutenir ba idée ya Joseph Kabila Kabange ebongi na biso tobima na kati na molili po ete totalisa na mokili ete président na biso Joseph Kabila azali ye moko te azali pe na bato na ye oyo lelo bazali kopesa ye maboko po ete totonga mboka ekende liboso totikala na kati na ba distraction oyo ezali kozongisa biso toujours sima bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango na pona mokolo ya lelo na oyo etali bandeko ya association oyo basilaki kosala réunion na bango monene pe batindili babilili pe bino moko bouti komona bandeko bomoni bino moko bazali ba mibali oyo bazali ba responsable mibali kitoko bomoni pe ba mama kitoko banzoto evanda ba mama ya poids ba ser ya kilo ba mama oyo ezali teke tango mosusu bokokanisa ete bazali tango mosusu kosala bote bazali ba mama oyo basalaka pe ba affaire na bango bazali kokende ba Kinshasa pe bazali kozonga yango balobi ete il faut ba pesa maboko na Joseph Kabila po bango moko bamoni kimona meso balobi ete bavandi na bampoto a bambula ebele pe bamoni bamakambo ebele na bamboka oyo biso tozali kokumisa oyo bapays développé pourquoi bape bango bakozwa bamakanisi na bango bakende kosangisa yango na oyo etali président de la république na kati na mboka po ete bapesa implice po ete mboka ekende liboso yango balobi ete jamais bakokaki kotikala na kati na molili toujours yango balobi batelemi pe lobi ete bango bakopesa ba idée na bango ya kitoko pe bakosenga ete bongi malamu président de la république afungola miso makasi pona likambo oyo ya ba diaspora congolaise po ete ezali pe na bato mosusu oyo bazali kotelema pona kosoutenir ye mais on dirait tango mosusu pe bato mosusu bazali kosala neti kolakisa na président de la république te on dirait bato nyonso tu bazali kaka na poto bazali bango nyonso tu oyo bazali kolinga ye te bazali kofinga ye nzoka nde ezali na bato mosusu pe balingi ye yango tolobaki ete na nzela ya radio Zumel 1000 nde président Joseph Kabila akoyeba ba congolais oyo bazali kolinga kopesa implice na kati na mboka pe balingi ete mboka ekende liboso yango ete tobandi kolakisa bango deja polele po ete ndenge ezali wana balobi ete mboka na biso ndenge ezali wana ezali na besoin ya pansement na biso po ete ezwi ba blessure ya mingi ezali na besoin ya pansement na biso ba congolais alors biso ba congolais tokotikala kaka na kati na ignorance te totelema po ete totonga mboka na biso ensemble maboko na maboko elongo na président na biso Joseph Kabila Kabange oyo tozalaki na yango wana bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.